nini moko ngabi jani soki ozongelika mwana mwasi wana tozanga yo jani amona yango kaka normal tovanda biso akele pe Saint-Denis na Saint-Denis lisusu eloko ngo yelanga tozalaka Igor leader ngai na ba kinani bango nyonso ba kinani ko ba bimisa so ba problème wana na zongela lisusu wana na nini abidanga nganda kuna ngai yango tokenaka tsepa ngabi jani kozonga ndako adibala wana ti jani soko zongi okufa soki na kosi ba iko wana nyonso bazali na tangi ba peti wana nyonso soki na kosi bango ona olo baso na kosi problème te na loba ne na misubuyi ngabi jani soko zongi ndako libala wana esika bakozo malamu tango baso bisanga ngabi ya eloko na lobaka na jani mabe se zalaka mabe yaki deja na ndako wana ezaki sundaka kozongela te ezaki ndako lisubo fanda wana te yaki sundako lokola so bimaki jani bima libela yaya biloko kokende kozonga suki libala kende zonga esuka malamu te soko so mona kaka eloko ne so kende zonga suka na mutu moko azanga kana mokili mwana mwasa na kobala ne mebiso to zui perte parce que déjà tant ba kina chana sakina ba mibali na ye na moni ba lakisinga ba biso otala garçon gutu oyo akoma mobala jani mbana jani na so mona ngabi jani tika to benga pas même 2 semaines to benga na ye abina ngo azonga kuna ngabi ote na sina zonga na nda kwao na tuni na ngate na répondre ngabi jani kozonga et ça le problème te mais ma wanzambe zala na yo jani il fallait pas pour sauter bana ngabi jani to bota makana bana te na yaka ngamoko na kozonga ngamoko boko bano batata bakufra ba mama baboko mate jani vina yo eza ya yo moko lelo soko kei mwana okay libela po swelo ko te ngabi jani il fallait pozonga ndako wana deka na lobaka na ngai ba misuba tsanga na yaya na telemela ndako ya ndako ne zaka deja ya kubeba mabeza kuna jani bazuye kuna maka yaya makambu mususu na bina bimisa onga na santaki yaya na biso na lalite lelo na so kompote na ulu takapa na so lu takapa liwa baso la kisanga après na yeko mona eloko moko boto ba yeko la kisanga moni mutoyo na sutu ko bona tongo bo tangu kaba yeko pesa nga sangwa ngo kabia mutu ba nokolo banongo yebi muto seki eza jani tangu kaba lobeli nga yana ko kimia mbala moko pe koti na santi ko miso banoko beta betanga mbala moko pe kati jani aki to kufana ba age zanan moi si on a ko denda de azolela wana me libadi msupe baso mona yi me jani yoki bana mama omoni libala oyo ezalaka moi si soka sa bimiselo biloko to bando boya yo yaya soka zongele yo lisusu azaki na mobala zongele yo faites attention abosa ne loko moko ote ezaboni ote non soki na kita tabano mbeli to tsaki na se lokolo meminga tiboy c'est que likambo ezali jani akufika na berere moko boy o ba nini ngana na benga banani wana nyos ba papi buzela na solo na bango na benga ba leader na mi surtout papi buzela benga ngabi papi buz solo na yana yo parce que bino bo solo ka mingi nga soki na lobi bo o vie yo mko ngabi papi buz mosengo bo solo la bino bo sa mieux placé parce que nana koma ko kima nga parce que na koma ko lebele ba vérité ngabi yana bino azongi kuna lisusu et pas mwana mwasi wana to kozanga ye ya batona no suba ye o nyoso na baba ono so ba petit ne wana ba ye ngabi so na moni nani akome ko so bisanga su bien to akome ko kima parce que abako linga te ba pese toli a fi wana ndeko no so jani abako linga te ba pese toli wana me ngana ibisaka ngabi jani ko songa ti so na kosi bana na bazali baba atemsu nani no ba kenuko na loba na jani ko songa ti
modèle mwana mwasala bokozonga oumela te yango yote tozangi yo ya kobala na ye ngabi jani deso somona kimba soki malamo yoka mbanda soko somoni mbanda bakotira ndako ekotsa makambo ebele na kati ndako mwana mwasi wana azana makambo ebele na kati nzoto na ye ifona loba vérité na fingi yete ayibi makambo na nyina yaya makambo sona ko loba te na sona na bandeko na ebele ngabi jani sozo sambela makasi bakolakisa mwasi na yo na ndako no ngabi jani kokota ndako wana lisusu te pana mama nazokosa te ngabi jani kokota nini te lelo simoto zaki jani ata ndenga za kolela ni wana aobala na ye me biso tozwi perte biso tozosu jani te janisi ya na vie fo yo kaka na vie fo yoka eloko mosusu ke simbi te ba forcer te ma o te libana biso baswana kamingi te muta okota bino na kati boyebi sika ko yate libalo eswana kamingi po sata kote za facile parce que bozana na kati ya Yesu te bozana kimia te vous avez pas la paix de cœur il y a toujours des problèmes Satan profitera dans des choses comme ça ngabi janyo za na kimia te yaya na loba makambo belé azotala kapocho komi ngabi jani soko zongi tolela yo o eloko te toyoka ndeka ngabi jani te il fallait pas bana mama na kosa ki ngabi jani il fallait pas ozonga ngabi il fallait pas ozonga kozonga na yo et ça la porte d'entrée beli makambo ebele même famille linga kokota ba porte misusu et côté ça rapena ba famille ba makambo soupe buta pa ipa et côté parce que déjà porte d'entrée ça ouvert au mona ka bovandi ngabi jani kozwa bana zwi bana oyeko tala bango nde to mesana mais kozonga libala wana te yana kosa libinote na zongi le plus de 4 ngabi jani soko koyokela nga libana no kozonga te aussi ba touche yo wana siko abali na ye akobala na ye o te soki ndenge ni te o ata leli ya ata salini jana sakena ye akena ye ya yango to na yebisa bino mikolo nyonso eloko kozonga kokende puka kufaka na bongo asali asisa linga zonga bokanga muyibi ngwa atikali oso tonde kozonga ya bazonga la eloko deux fois te soki se eloko anezo simba te kende libela tani na konta na ya c'est mon frère si na website nga chona bina bino mutu na yedi ye to soare makambo bele poso tala abako betena kama sola mwasi tanga zoni ngaba ndolo baka abi poso mwasi wana asisanga lelo ndenge na komana ba tension pona ye yana kosite na benga ba papi busa na nyoso ba yebi nyoso poto so ba no so na ba ngomi ngabi mwasa yana bino akoboma mobali na enjo na lobaka bongo ngabi un jour akobo parce que amona ka makambo na abakomona makambo belé na ndako wana omoni aza mutu moko azomona makambo belé mais azo encaisser yango mais pour le parler abako koloba te tanga ambali boso tanga sala kituri Kristo na belaka ngabi moni ngana yeko tala yote na moni kutu ngabi na bengo kapona yebiso soki kako ko continuer boy etali yo ngabi na yebi na makambo zoleka na ndako na minute me soki kako so continuer kaka boy to kozanga yo ngabi na ya otalo te ngabi nyoso sina yebisa ki c'est à toi de voir apprendre ou à laisser na sola kana nyoso mabala poto yo eza ekeba nyo kizebele ngabi jani otala bana te tala yo moko to yaka na bana te bo muto abota te suko a otala bana ndiri so libali kufi ngabi ozwi grâce boboti ne